Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazakoka, Desa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. esengo ezalaka ya biso ntango toyebake na moma oyo bozali kolanda info 16 na émission na biso oyo emekaka kofongola biso bongo tolobaka émission oyo ezali émission ya bato ya mayele, émission oyo ezali ya bazoba te, émission oyo ezali kopesa biso badécouverte makambo toyebi te, me na kati ya émission oyo tozwaka libaku to chance ya koyeba yango. Topesi mbote nanu na bino bato bopesi biso permission ou bien bosepeli kolanda biso. Merci pe ndenge bozo continuer ko s'abonner, merci pe ndenge bozo tinda ba question na bino to continuer ko tuna oya biso papa wasambula oyo to mesana boyamba chaque samedi na émission na biso. Na lelo to komeka mwa ko solola masolo ebele. Ba question na bino botindaki eza ebele. Naza na nga na papier te mais o bopesaki ngai déjà naza nango ebele. Na yango to komeka ko solola na papa na pesa ba question oyo bino bopozaki. Boposer ba question ebele ebele. Na yango émission oyo ekozala moi mulai muke. Moi mulai muke po ba question na bino mais nde moto ekomisi émission mulai. Pona wana na ke kopesa papa na biso papa wasambula mbote papa. Mbote mingi papa mbai. Boni nzoto. Moi makasi ngolonza bipompoleta. Okoki ko saluer to kopesa mbote na bandeko na biso oyo bazwi libaku ya kotala biso. Matondo mingi bandeko na ngai batata ba mama bilenge. Na pesi bino mbote mingi. Mpe nasongisi matonzi na ndenge bozali ko se disposer pour na kolanda mai oyo biso tosa komemela bino. Pamba te ya monde ezali nzela ya esengo pe ya lobiko soki bosambele kati na yango. Mingi baza ko déclarer que bonzambe ezali pasi. Normalement ezali pasi te. Omoni lelo oyo soko pesi mwana ya 3 ans amema bidwa 5 litres na distance à 100 mètres akomona ngo pasi. Mais mwana oyo azali na 20 ans to 30 ans opesi bidwa 5 litres pour na 100 mètres akomona ngo facile. Elingi kolobani na lobi na masese. Ezali difficile na bato oyo basana na posa na nzoto. Pe na bato basali confier na mokili. Pe na bato basana na bososité. Mais ezali facile na moto asana posa kobika pe kolinga nzambe pe azali kososola. Yango bomoni to baka mingi émission na biso ezali ya batamayele. Ezali émission ya bato basangi bososité. Mais ezali ndepo na bato bazali na bososoli. Pe émission na biso souvent ezalaka découverte. Pourquoi? Parce que yo obotami chrétien tel que ngape na botamaka chrétien. Donc savoir ndem teko kabulanga ina olelo na ebinzi la Congo yo ndo nanu oyebite yango tozwa ko sunga pe yo ndeko na biso yo po yeba ndenge biso to yeba kipotero biko yango wana. Donc émission na biso ezalaka souvent découverte, action de découvrir ce qui était caché ou aussi inconnu. Donc makambo sanga ki koyeba to yeba ki mozoko chango kate yango nde toanga kosongiso na koyebi pe kochayo ke ocha penza kapo na drama ya Kongo. Matondo mingi na pesi mbote na bana na nyonso ya molimo kati na lisanga ya bolingo biseba nsubozwami na États-Unis, na Canada, na Belgique, na Suisse, na France et sika penza siège evandi pe na Angleterre pe na bande kono subisika bosali. En tout cas papa ba pesa ki mbote pande komoko na Canada kombo papa Matondo abaki komisela na mbote na papa komwinga papa Matondo ngapi na pesi mbote esiko zali na Canada. Okay. Merci.
OK. Donc matondo mingi Matondo ba. on a kosuma bande ko na biso. Balanda biso na bokebi nyonso ko bacha sagesse pe bososoli. On a ko ital ko eba mai o biso to so ko nyina bango ko pesa bango se mopeki. Papa wa Sambula, lelo oyo bato bayebi mingi kombo ya Kimbangu na nzela ya église Kimbangiste. Bato bayeba mvolozi Kimbangu na nzela ya église Kimbangiste. Bato baza na posa bayeba soki bango baza ya faux, soki yo ozali ya vrai. Nini ezolakisa ke bango bazali ya faux, yo ozali ya vrai oya yena kombo ya mvolozi Kimbangu. Matondo mingi papa pona koloba ke ngai vrai to bango faux, peut-être to ko bongisa mukesi kawana. Bango nyonso baza ba habitant et pardon baza bakela mo ya nzambe pour tolendo biso na bango tozali bato moko nzambe moko, mais ko benga faux c'est tout dit mende bazangi nanu boyebi. On comprend le sens que vous utilisez. Bazangi nanu boyebi ya ko reconnaître nzila Congo parce que lingomba wana ezalaki créé par le blanc. Ba blanc mutu ba créé ki yango et pour la domination ya biso ba noir. Et aussi on a conflété complètement image ya mvolozi Kimbangu. Parce que mvolozi Kimbangu tanga memi sangwa lobiko et pas ina biso ba yindo. Alors ba mindele ba komaki na vertige. Nde ba lukaki non photo éliminer motoyo. Ba lukaki ko éliminer mvolozi Kimbangu mais ba ko éliminer te parce que puissance aux aikati na mvolozi Kimbangu ezalaki likolo na bango. Même ici arrestation de mvolozi Kimbangu en 1921 et c'était quoi? Bazalaki na mboka Mbatatanda mais PV yanzami pour établir que zonga na kambe sika ba mindele basa ko luka bakanga. Il fut arrêté brutalement et torturé par le blanc. Ba lukaki ko boma même. J'espère que c'est dans le bon na émission mususu et place otobenga wa kitsuka ba mindele bazoki mokano ya ko silisa bomo ya mvolozi Kimbangu isika wana o ba beti ba bomi bazoki si bapota ba tchena kata tona sudi caustique o sudi caustique ata sa bomo iso ba sopenu et toboki dessus mais ba soudé na kati baboki na fleuve nde ba koko balba Kimbangu ki benivava ntsuka et la sike Kimbangu penza awande asuki mais ba mona mutu ba yango ba pesa ope kombo kitsuka ba mona pe mutu de kolato na mai azali ko leka. Donc ba mindele ba kokaki ko bomete nde ba mindele pona ko flétrir complètement histoire ya mvolozi Kimbangu ba salaki échamboulement ko échambouler la vraie histoire de mvolozi Kimbangu. Échambouler vient du mot détourner ko détourner histoire de mvolozi Kimbangu ko ko sabatuke non azali envoyé de Jésus-Christ. Vous pouvez comprendre? C'est ce qui fait que ba mindele ba zonga la mo en plein na bango. Nde Diangenda azam fils biologique ya Kimbangu te. Je vous ai déjà parlé de cela. Azam fils biologique ya Kimbangu te. Ba mindele mutu ba suye, ba bokoliye, ba pesier idéologie. Dans la copie 18 à 19 ans, 17 à 18 à 19 ans, ba eko sala lingomba Kimbangiste na 1937. Et ba lobby au kotia église de Jésus-Christ la terre par son envoyé spécial Kimbangu. Bokotia na Bible, yoko bima fils biologique ya Kimbangu. Parce que batu nyonso tango bako yo kozolo bakasa motinda na Yesu po batu balanda yo ozomona nde na 1959 bakotisko na écuménique pe bakomi ko fêter Noël. C'est ce moment catholique bazo sa au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Kimbangiste au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit abengi tata mwana molimo sang eza makambo ya catholique. Donc différence na biso même si Diangenda a déclaré que le vrai Kimbangiste bana kati Kimbangiste bande konango basana na kati Kimbangiste basaka bande konanga po lelo ba pesa kina no confiance na tata Diangenda pe lelo baso pesa confiance na Simon Kimbangu kiangani. Donc et ko sala que moyen batu ba comprendre ete baso yo kanano ye parce que lelo na Congo batu bazala ka bandimi ya nzambe te baka bandimi ba pasteur. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Amoni prophète ou andibeli prophète, amoni pasteur ou andibeli pasteur, amoni abshibisho ou andibeli abshibisho. Vous comprenez? Même biso na nzila Congo, biso oyo lelo, biso papa ou Sambulwa. Ezana ba oyo bandimi ngai, pe na lolenga na sotal sabatu ba moni mo passe. Po ba kabi mosusu ba pesi privilège. Bandimi na bango ba la bana basi bisatu mine, ba mela ba diamba masanga, ce sont mona ba comportement musu bizarre. Nde bango batu pe loko balingi nzoto
bamoni ke mutu wana nde malamu. Vous comprenez? Or que ceux qui peuvent battre la nzambe pour tulendo image à sonner sans Mvulus Kimbanga. Mvulus Kimbanga bi bola ndama ya ngai. Docteur ndama ya Mvulus Kimbanga. Okomona Mvulus Kimbanga suki za ki bizarre. Puisque bango suki bizarre bazana ngo bazuna ngo wapi. Basinga singa na nzoto. Mvulus Kimbanga na basinga na nzoto te. Bango basinga na ewuti wapi. Ba diamba Mvulus Kimbanga na ka diamba te. Mvulus Kimbanga ba ka 2 familles te, 3 familles te, 4 familles te. Bango bazuna ngo wapi. Et ça déjà différence na Mvulus Kimbanga et sur la séquence c'est la Mvulus. Vous comprenez? Ndenge moko pena kimbangiste. Donc itangu mindele bafunda kiango po batele msakomba Jésus po Kimbanga aiko bimisa sekela Jésus na ba Maria na ba Yahweh. Ayebisi bana kongo bolongo na nzela boso na nzambi pungu tulendo. Nde sikoyo kosala ke ba mindele batele miraye. Sikoyo pona ko boma image en Mvulus Kimbanga nde batele miseki diangela ba créer église kimbangiste pe banda kufuta ye pe ba kopesa bomengo na libota na ye. Ndenge ba lakaki ye. Pona ko filtrer complètement image de Mvulus Kimbanga. C'est ça. C'est ça la différence entre nous et les Kimbangistes. Voilà. Skoyo, papa, batonio so oyo lelo bazondimela Mvulus Kimbanga. Na nzela ya papa wa Sambula obe bato bazondimela Mvulus Kimbanga. Baza traité le rôle ba essentiel. Baza traité le rôle bato moko babungi nzela. Sikoyo sor nini ezozela to ekoya na bato bazo traité bana Mvulus Kimbanga lokola besensé lokola bato babungi nzela. Bon, ce qui est le papa aux hommes n'entend aux opposants indépendance madame Mvulus Kimbanga le bas spirituel parce que tu as le baka indépendance spirituelle ba mso bazo tela ngba date eza Mvulus Kimbanga le baka sko biso toza kolandela ngoka kapona kotalisa bato ke bokeba tango na ngokomi pene. Vous comprenez? Mais le bato ba comme ça on est à bango. Neti ndeko na ngamoko boye awutaki kolobake le 11 indépendance spirituelle beaucoup monde. Le 11 de kaki. Après aiko baksa le 28. Le 28 pe uti kolekati le 40e, le 5. Donc comme ina mo mususu. Vous comprenez? Le pona kotali sake mayanzambe batatona kabote. Soki nzamba lobi pa ina nzela na ote kolba na nzela note. Pe ba misusu bazotinda batu na bitumba bazo ba ke Mvulus mutatindi biso to loba na bino. Botala Kongo ndenge komi. Mais nana soki omoni lelo tango so mela ponzamba sana posa makila bato sopa na mikite. Ana posa sori ya bato te. Post lelo sori ezali. Mais bato baso ko sosola ngote. Sor neti ni. Sori ezali papa so omoni bopito so tonda. Et ça déjà sort. On comprend parce que toute sorte de maladie ça vient du diable. On comprend. Bo bakoko na biso baba no belate. Est-ce que ce papa na silisa bopito ezala kate? Bakoko na biso bazala kite combat diabète pesa na combat na monoko bakoko na diabète na monoko bakoko na pesa na to na lingala Fona loba pour mon malade bakoko na biso pesa na combat tifo na monoko bakoko na bande ko bo pesa ngai na yala ngwa ngana pesa na vibron bien kyste na to appendicite to cirrhose de foie to malaria na monoko bakoko na maladie ne se portée. Même sida et il n'a pas vaccin. Ebola ou de tout. Ebola peut passer dans le sang. Toutes sortes de maladies et où tu vas m'aider. Il y a mozo ba quoi ba aspirine, ba novaligine, ba ibucape, ba diclofenac. Les hommes n'ont pas quoi qu'on a biso. Pas quoi qu'on a biso ba sala qui ko sala l'hôpital wana te. Est-ce que vous comprenez? Donc nyonso wana et où tu n'as pas parce que sort. Batu tango banati banzamba bike kopé ya mindele o bayela biso li futi yango batu bakomi kobela hermos tango boso komi sache si le diable li fa bozali lelo batu bozo melaka bakisi batonga bopito ba morke sa kotonda mutu azana no tambo so 30 40 ko maladie soka meliki sta bosana nzoto makasite sort de chaque one parce que la différence ndenge na so tout atolo na bakata nyonso ngai na bana na ngai le quoi to na nzela Kongo hôpital, pharmacie, qui s'y tonga, vaccin. Et ça t'est. Alors, ce qu'on sort, c'est ça la différence. Bah, oh, bah, la dinga mingi wa samboulwa. Lelo oyo, bopito pe, bah, pesa mo moko. Bah, médicament, bah, pesa mo moko. Parce que nzambe na biso sobi ki sabango. Tel que papa lema. Tango ayo koko tape na nzela oyo. Kisi, na tonga, et bunga na ndako na ye. Est-ce que vous comprenez? Exactement, il y a un côté, ça les belé. Ce qu'on dit, c'est en France, ou au Kalisanga Bongo, parce que Ezra qui n'a pas de conanga mususu maladie
amoni kabiki alobi ah nzela solo yango yo tikana na papa asambula et c'est ça tuna bango na kobika na tindela ka bango nzete to likasa to na pesa ka na tindaka bango na spemi to na nufashi non na prière batu nyonso bazongeli nzela Congo nzambi pongo tolendo na nzela ya wasambula oyo eza nzela moko ya mvuluzi kimbango papa bopito esalini ekangami parce que na 1921 oyo kaka sango na mboka ya Kamba mvuluzi kimbango atelemisa bakoka lobisa bababa alamusa bawe ya bikisaka ba maladie mais bamindele basala kizwa pour bopito ekangami même na bagabo même na Brazzaville même na Bangola bazoya makolo tsika mvuluzi kimbango azala ki ono soko komana saswa mukumba nzambi pongo tolendo toutes sortes de maladies ezala ki guéri. Est-ce que ça comprend? C'est ça. Au moins il est le papa mwinga mutako ko sana mbongo na ye. Asape na mwa moyen na kolia, moyen na ya déplacement, asape na mwa moyen na koboko la bana pe ko la malamu. Mais asa na kimete pourcentage sur tout ça. Chaque tongo asumai. Midi asumai. Elle ne pas visite pas docteur. Ce sont on so na batu ya mbongo mingi. Bazaka na ba docteur na bango. Pourquoi? Yom tozana mbongo sana kimia. Osana docteur. Moni ko sana nzambe. Or que ceux qui basana kana nzambe, ba ko sana docteur te ba ko sana nzambe, o ya ko guérir bango. Est-ce que ça comprend la différence? Donc c'est ça. Donc avantage makasi yango na ba o balandi kan pe bomengo oyo eza na ngoya biso. Vous comprenez? Mais lelo biso na tout ça kolela. Pourquoi tout ça kolela? Mbongo eza na maboko ya mungunia. Satana. Pour bango ba imposa. Même la Bible n'a pas imposé en Apocalypse chapitre 13 verset 15 à 18 ba imposa que mutu moko takoko za na bomengo soki azwe le passage son système le gito na loboko c'est ce moment na lelo jeunesse nous c'est comme dépravé bat baza ko landaka ba grand maître banganga kisi osomona basi ba komi na kindumba kote kanzoto pona mbongo omoni batu mingi ba komi na dessus ya mbongo. Est-ce que vous comprenez papa nangai mutu azondima ba pesa même $100 pour tirer au poison. Pour $100 na pocha kende ko mena masanga. Mais ndimi ko tilo no poison pour mu bakoro prendre $100 à bomayo. Imaginez. Nous sommes là na nzambi pungo. Mais lelo soki ba komi na lisanga wa sambulwa. Ba landi mateya 1 troko mana ini. Vous comprenez? Pe muta ko yiba ke ko tila mutu poison sa mabe. Ko teka nzoto na ngai mosi pona bozwi eza mabe. Vous comprenez? Donc muta ko yiba penza ke non santé kolongo no bopito ba nini nyoso ekangani. Même commerce wana ya Satan dans l'hôpital. Et aussi là, c'est quoi yo? Pour na évangéliste à l'hôpital ba memela biso sango ya Yesu et pour na ko zongi sabana Congo to pe ba africain na nzela na ba kosi biso ke ba médecin nzambe mutape sa bango mayela. Mayele. Non. Na soki nango lisusu c'était à l'an 1247, c'était quoi? Mokile bebi batu bazali ko sumuka ko sala mabe masumu nzaba tali bikela mone batombokeliye pour satana ye ko manifester kati na bango nde atindi bas sango pa bambasi na ye oyo batu babenga komba ange biso ba bokoto ko benga bambasi atindi bango bokende ko sakola ete batu lokola ba bebi pe basumuki na nzela mabe pe na ko sumuka na bango ko memela o maladi ya mabe oyo ko boma bango nde satana pe ye a se faire voir devant batu na lubina ko pesa bino mayela ko sala bakisi pour se défendre na kati ya ba nini wana na kati ya maladi wana ko yela bino kuto asaki na makanisa kangana ni wame poza incapable. Vous comprenez? Ndebe ko sala kisi pe so na formation comme na symbole ya kopo serpent lingi serpent so planté diable tant que so mena kisi ezali venir serpent. Vous comprenez? Donc il y a des chemins qui permettent d'aller à un autre li nzambe li ya satana. Moto za konanda satana ko l'esclave ya kisi ya tonga parce que azana guérisseur ti amoli mo pas na sauveté mais moto zo la nzambe nzamba za wana pona ko bikisa kana mapasi pena ko protéger devant ba tentation omoni ko sala bonzambe na biso tele ngo puissance ya nzambe pungu et c'est ça tika zo loko misika za papa wa sambula ba combattant bazolanda biso bande wana biso ba combattant na poto bazolanda biso. Déjà les combattants epelé bala na bango prêt bazwa minduki bakende ko défendre Congo netina ba côté ba Rwanda bazokota côté oyo batoza agresser ba baza na bango prêt que non minduki soki ezali bato bakoti wana babundi pona ko défendre mboka na biso po na bokoko pe toyokaka ke babundelaka pe mabele. Est-ce que eza mabe ko bundela mabele na bino po bo protéger yango? Non.
Papa, mabele na biso na mizali otobengi Afrika. Kachoba. Mabele yango eza ba Rwandais, eza ba Burundais, ba Tanzaniens, ba Camerounais, ba Sénégalais, ba Maliens, pardon, ba Congolais de Brazzaville, ba Congolais de Kinshasa, ba Congolais de Gabon. Pour Gabon ezalaka Congo, ezalaka province Luango. Ba Congolais et Angola, biso nyonso na kati Afrika otobengi soki c'est nation état pour le moment. Mabele ngo za biso. Rwandais ndeko na yo, Burundais ndeko na yo. Siko eloko nini esali Rwandais aya kosopa makila ya Congo, mwana Congo. Parce que mondele o ba bombami impérialiste o ba na posa ko s'accamparer en Afrique. Na bomengo na biso sol pe sous sol. Ba sa kotinda bango to potana to bomana et ba di lelo te. Même à l'époque de nos ancêtres, pardon. Et ça là qui dans l'an 1508 et comme ça. 1509 tant ba bomi nzinganko. Ba ko cha Alfonso Ier. Tant ba ko cha Alfonso Ier. O ba bengaki Ndembanzinga tango akufi po ba mindeli ba chakiye nazo pesa ngo po sena lobela ngo za histoire moko ya bas classe tango Antonio aye nani vitantanga tango bandi ko songisa batu na bokoko na biso da bozambe ba mindele ba yebisi mutu kaka noir omoni yo po kende lola to peso pe bomengo so mbeli yo kata mutu na mutu soko kati ka mutu yo ko kende lola pe to ko peso bomengo Congolais akeko kata azaki proche akati ye mutu po ba pese bomengo akende lola abomi ndeko na ye po balongoli ye savoir so comprendre yango wana ndenge Rwandais lelo azako boma Congolais Congolais so boma Rwandais po balongoli biso savoir so comprendre or que ce qui kosima minduki oui bosima minduki Afrique contre Europe Afrique contre Amérique po bango ni baso cha biso na poto. Est-ce que vous comprenez? C'est l'homme qui a mis ça. Basim Bande, Afrique contre Amérique, Afrique contre Asie, Afrique contre Europe. Et c'est ça, basta dans des bongo. Mais biso ngai na bobi Rwandais ne konanga mutu mutu apena swini. Est-ce que nzambe na devise nzambe ça dit to comment? Na devise nzambe ça mo disposition à vouloir le bien de notre. Linga moninga ndengo omilika. Mozuli na yeye aza na munduki. Yo zo na bolingo ya yeye na munduki. Non, papa, yo ba yelo munduki. Nga ba yeli nga munduki. Ba yeli biso munduki te. C'est quoi? Mabele wana kaka na ba pouvoir oyo bateka ba sala ki ba koro na mono ba ronde bino bosa territoire. Kasi siko neti ba Rwandais makambo bazo sala déjà bango boma biso. So biso to ya kana bolingo bango bazo boma. Papa. Puissance so bango basa ko so. Tango ba ki na Kisasa. Ba exterminer bango pendant combien de temps? Ba Rwandais. Ba kota na kabila père. Combien de temps sala ki ba Rwandais basili? Parce que il y a un seul bâti. Pourquoi? Mais ce que Bitumba est bandika. Est-ce que vous comprenez? Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout. Au moins, il y a un bandiko qui va comprendre. Bazali bandiko na biso. Mvolu stimba ngazaki na kanda mingi parce que c'est ça qui bolo kwa tata baseka qui est pas bato est tant baso kokaye et pas ba mindele. Pona ko chena bolo ko na Lubumbashi. Vous comprenez? Makila vulus kimbango zotanga. Ne vulus kimbango bagi lokola makila nenge zotanga awa. Awa makila posila kotanga kino bakoyebaka. Est-ce que ça na makaboyo? Et wuti na molimo makile kosila kotanga kino bakoyebaka. Mais na est basa focaliser mingi na Islam. Basa focaliser mingi na christianisme. Lelo bande kona biso ni baso mi pesa na koboma na ba poisson. Atre e moi na est aboyi moi na est na poisson. Tam sous Nicolas, moi c'est Nicolas pour la poste. Est-ce que ça dans malam? Est-ce que ça comprend? Tant que bato tam pour la mabé ko bendani. Mabé. Est-ce que ça comprend? Ceux qui va comme na malam ko bendani. Malam, la paix. C'est ça. Même na Congo, bino boso baka est. Yo kasina Kisasa, na est bana ba ko pa ba ko famille. Na Kisasa kena ba morta Kisasa kena morta est. Au moment de Kisasa ba ko famille, na ba maladie. Bino boso tanga kaka na munduki. Bongo baso kufa na maladie. Baso kufa na poisson na accident. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes kufa. Pourquoi? La souffrance est le signe de la beauté du Père Tout-Puissant. Ce qui te sont les amis pour toi, bois qui va désirer. Parce que toute existence sur la terre est douloureuse. Mais la suppression des désirs me fait à la souffrance. Donc ceux qui te sont les amis pour toi, il y a papa pamba ya buzobe sangatina. Pour moi na konga so luka $100 na poche akende ko bimana mwasi. Akende ko lango na sanga.
C'est ça la vie. Na quartier tango ya soso mo sandola yo soso ta komi akomiso le kwa esclave na komi kosakana na yo. Est-ce que ba congolais ba na mentalité mala? Ba malanda, ba benga ba malanda. Yo komi si muninga na malanda, nga soki na mbongo na ngai. Yo sa kokela, malamu na sungo ko malanda na ngapo. Po sai la. Nte na ko so esclave na ngate. Mais pour amour ezate, amour ezalité kende ngai pona sunga yo fo salela nga. Vous comprenez? Neti le batu musuba so benga na mission. Papa wa Sambulwa en tout cas na sengi ochala excuse le sambo nazo musala pona zo mbongo nasunga otonga kilo. Do pesa na mu devoir. Vous comprenez? Kasi donner de Non. Non. Okoyi ko lo bandenge wana te. Voir même tout musozo pas venir ko bake papa wa Sambulwa changa na lo sambo na gagné ceux qui jackpot, ceux qui loto, ceux qui n'a pas porté son bagilo, jackpot. Ceux qui n'a gagné na sunga yo autant kilo. Est-ce que nous t'avons raisonné? Si vous prenez une nzambe sunga na tonga kilo ngaba na ngati anya pesa na nzala jackpot ka pa sambula beta mabero yo po yo gagner tonga kilo. Est-ce que vous comprenez bateau? Or que ça bongoté, yango na baki dernièrement ke mutake liboso mabele na posa kolona ndunda na masango na nguba mais yo pesa na nguba na masango bongo na lona mabela ça ne le pesa to il faut pesa na mabela pe mabela zo miseli nzambe basale la kayena après ya saleli on comprend mais batu baye bien côté alors papa mbindo makambo na biso moko etamboli na biso ezali na biso mabe yango bendi souffrance guerre bitumba kufa bakimbangiste bauti ko yemba nzembo wana Tata Nzambe tala biso ndenge mokili mozali kotambola makambo mabe maleki biso o yango nde ne biango bien te o yango nde pasi eyeli biso yoka bango bayembi Tata Nzambe tala biso ndenge mokili mozali kotambola makambo mabe maleki biso yango nde pasi eyeli biso kokufa maladie bitumba nzala pe awa tozangi koyeba yo yango nde pasi eyeli biso naiba koyemba te mais bango bayebi mais bayebi quand même secret mais bayembi nzembo wana mais basosoli yago te. Est-ce que vous comprenez ce quoi? Donc ce qui est na est RDC par-ci par-là en Afrique qui passe ça parce que tozangi koyeba nzambi pungu tolendo. Mais ce que c'est que Jésus yende mutakoyi ko sauver biso. Bana Congo bayebi nani? Bayebi de Jésus. Bakumisa kana Jésus. Pour vous comprendre que yete mutakoyi ko délivrer Congo. Yete mutakoyi ko libérer Congo. C'est nzambi pungu tolendo. Et ba na ba set na biso. Na ba mbasi na biso. Ba mba ko libérer Congo. Alors yango biso ba wasambula tozali ko ya to pesa bande ko sango ya lobiko ya ko songe na nzambi pungu tolendo pe mfulusi kimbango pour Congo ekoma libre, Afrique ekoma libre. C'est ça. Mais apparemment neti lelo toti Holanda bato balobi ke Congo eza vraiment béni totakoza na cardinal Mosengo auti koleka siko tokomi na cardinal mususu fidole ya mbongo don bauti ko consacrer ye lelo don ndenge tozi cardinal mususu ya sika Congo toza béni makambo ebele oyo ya molimo eza bazo pona mingi Congo don toza béni tokozwa solution na nzela wana. Ah papa matando mingi na question na lokola bato pe basepeli ndenge wana eza kaka nyonso na tozo koloba manque à savoir on se comprend parce que catholique et koti pa na biso na 1482 ba evre nonge bandi na 1491 et yaki pona ko chaboka bwani kati na biso lelo angolais amona lokola sa moto mosusu RDC asomona lokola moto mosusu Brazzaville asomona lokola moto mosusu yango somo neti le na Afrique du Sud baso bomba bato na Nigeria ba congolais po bazo zo bango lokola moto mosusu ntene évangile wana za catholique. On se comprend. Ko planter cardinal na kati ya mboka zo la sake mboka na bato bazo chamoka même na Brazzaville cardinal azate n'habite soki bache. Te azate. On se comprend. Et zo la sake cardinal wana azali na onda diable directement pour na ko étouffer mboka Congo. C'est ce somo na ki bakitsaka drapeau na 18h. Pays où yezali indépendant. Yango ba mindeli ba bi OK pays du tiers monde ne constitue un état souverain. Pays moko ti Afrique ko koma na liberté.
Vous savez comprendre? Physique et spirituel. Il y a un moment qui a 18 ans, juste il faut qu'il y ait un drapeau. Il y a en France, il y a en Belgique, il y a par-ci par-là. Tout n'a pas de tout n'a pas papa quand ça va na bapoto kuna tout n'a pas maman Paul et papa Matondo kuna bisika bazana ba Canada kuna ba maman Nzuzi kuna bazali na ba Canada tout n'a ba papa na ngai par-ci par-là bazali na ba maman ceux qui ba kitsa drapeau kuna na bokato. Parce que biso to kitsa drapeau pour na. Mais les pays indépendants 18 heures spiritualité il y a étranger et y ko gouverner. Baloba fin ya musala misale kangami. Musala kangami mboka kangami te pour drapeau ça symbole en mboka. Est-ce que mboka ça musala? Notre patrimoine. Est-ce que ce que ça la kabongo est-ce que na France kuna ba kitsa kabongo? Ya on attend ba kopo ba to benga bango ba autour na ceux qui ba kitsa ba drapeau. Ko kitsa drapeau zo la sa ke pays ba pesa kabino moment moko. Ndenge basi ba pesi bango ki mwasi na tango moko. Kaka le 8 mars ba bengi bino femme. Journée de la femme. Le 8 mars. Surtout comme le 9, bozongi besclave ya babindele na ndenge bakoti bango na coutrement ya mabe ya ba pantalon etc. Pour na ko détruire yango so mona lelo basi ba fausse couche, ba césarienne, mabote komi pasi, ba kisina batonga. Et ça ba mvutima. Donc et ça ba formation ba sangana ki pour na to envoûter. Na sana ba image yango pour na to envoûter ba africaine. Il faut tout ça que basi ba comme ngolata ba pantalon. To faire regaler bango na mibali. Pour na pouvoir oyo nzamba tchaki mobali azala kwa mokonza mwasi na esila pour na malédiction kota. Même biso soki ezaka epana biso bango moto benga ba poto mboka ya mwasi kuna utunde bango moko basi bazana pouvoir koleka biso. Mais oui, parce que Lucifer azali mwasi papa. Yewo yo kaka yawe. C'est Lucifer, Dieu jaloux d'Israël. Azali mwasi pesi pouvoir na basi. Même reine Elisabeth alobango na ba image yango. Abi biso tozali ba reptilien biso tozali batu lokola batuté alobango na sala ba image ba ndele musu ba déclarer que baza batuté kutu baso ko linga balongo na planète ba kende ko servir quelque part pour ba détruire planète. On se comprendre bango basa ba reptilien donc descendance à diable yango na Lucifer a pesi pouvoir na batu na ye parce que na mo malembe reptilien wana et la gisini Léviathan donc bazali race ya Satana. Zela na ko ya na image mususu yonde mutolinga ape ko zo image te. Yango wana na la kaiba ba image zo na biloko ko zo la image te. Na ko la kisayo yango ubaye ba Jésus bien ba mona mutu na ele reptilien ba ko mona forme na ye na reine Elisabeth ye moko na mayaza ko loba andoko ba na anglais bato basoka anglais ba ko sosola yango. Bandeko basa na Canada basa na Angleterre basa na États-Unis tant ba ko zo yango ba interprétant ba tidel bandeko ba yebi anglais te pour ba comprendre. Jésus a esprit azali sous moto. Non, quand c'est statité, Jésus ezali lokola ezali lokola na détail nango. Jésus ezali neti to bengi lelo ba jésuite. Jésuite witi nani. Papa esquisse na comme na tableau. Tomela rotambola po toyeba makambo yango toke na tableau. OK. Voilà. Papa zula na chape capsule. Ce qui te bengi jésuite. Jésus tu es où na Jésus. Na Jésus tout court. So Jésus tamo aza nani peza ni. Na tina ba santé bi place na moi Jésus est là qui si membre de la compagnie ou société de Jésus. Donc ba Jésus oyo bazali ba missionnaire. Vous comprenez? Si ko bangonde mutu ba ko évangéliser kombo ya nani ya Jésus. Vous comprenez? Bangonde ba ko évangéliser kombo ya Jésus. Si ko Jésus, vous comprenez bien? Jésus si ko ensemble na yebache ITE jésuite. Donc ezali jésuite membre de la compagnie ou société de Jésus. Ordre fondé en 1534. Par Ignace de Loyola. Yemuta composa. Bango yemba sali lisanga oya ba jésuite. Siko liani ni nangana yeba. Liani ni ezali entre Jésus na flammation. Oui, ba flammation bazali lokola ba jésuite oyo. Membre de la compagnie ou société de Jésus. Ordre fondé en 1534 par Ignace de Loyola, mokonzi ya ba jésuite.
Vous comprenez? Nde siko mokonza ba jésuite ba yeko ça les statuts. Donc Jésus oyo exact statut. Batu basala ba dictionnaire batanga yango ba komona que Jésus azali statut. Voilà dictionnaire. Na dictionnaire ba komona pe kut ba komona gros soso. Gros soso. Gros soso donc soso munene. Vous savez, ce qu'on a basali ba benyango papier qui portait en filigrane les monogrammes de Jésus, image, statuette de Jésus enfant. Vous comprenez? Et esprit ne va pas. Et pape n'est pas seulement le représentant de Jésus-Christ, mais il est Jésus-Christ caché sous les voiles de la chair. Donc l'esprit on est en ça. Yangwana motonio soso benga Jésus, même il a réveil. On a saint des derniers jours. On a protestant, on a pévalongo, on a kibangiste, tout chez même Aaron. Chez Constantin le Grand, Oyo Asalaki Mokano en 1534. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'église, nini ya mike wana nyoso ezo na ngova. Oui, tout chemin mène à Rome. Eza lokola awa, tomoni bama ya Njili, bama ya Lukunga, bama ya Makelele, bama ya Kalamu, nyoso wana zali pa ke ngomibwaka na fleuve. Oui. Vous comprenez? Quelque chose arriver à Wutibo, ya Wutibo suka ba onso pa ke ngomibwaka na fleuve. L'église nyoso soka bazotanga Jésus. Oh bima. Oh Pevalongo, oh réveil, oh nini, oh kimbangiste. Tant que baso tanga Jésus, tout chemin mène à Rome. Donc voilà nous ça va rivière, Rome les alliés locaux là, fleuve, ba nous soso ke mbaka na kati. Eh, faut y ba ke catholique et ça la religion. Catholique. Et ça la catholicisme. Et les ngolo banini catholicisme. Et ça la catholicisme. Kasi religion te papa na ngai. Ezali catholicisme. Il y a c'est bolimbis. Catholicisme. Est-ce que vous comprenez? Et ça la boye religion. C'est que Jésus a zali usage. Il y a catholique. Vous comprenez? C'est ça moni moi na kwa so bota mana R nini na 0 R. Le 24 décembre 0 R. Alors pour la kotala mbotama ya mwana oyo na le 24 décembre 2016 et loko nini arrivaka surtout comme na mois de décembre ba accident ba malade batu baza kokufa 0 R batu bake kolali la muto ya botami mwana muke balati kushitina ndo akola kate basi bazuzu bazemi batu balambo masanga muto abotami yi amemi se tala bande konanga nyoso bosola ndanga obokula pa basango tango yokula ki basalo ba feti wana okoma kindengeni soki mosa umena kitazo kisemi mobali mubulu l'esprit impire au sali part l'esprit oyo parce que c'est sans on a part voilà c'est quoi papa catholicisme oyo bango comme bazali kolo ya religion na lobeli flamason bango ba kolo na bango ba kolo donc oyo religion dominante il se couvre dans l'Eucharistie il se couvre. Donc, bah, c'est transformé comme une lumière, or que basali babom. Ne ba bomba mi ba créer ba secte. Vous comprenez? C'est la puissance et spiritualité à ma belle la planète est catholique. Bon, si vous comme la puissance à ma belle catholique, ce qu'on est dans ma belle n'est de vendre, pas payer moko azo représenter au lobby Jésus. Oui, pape n'est pas seulement le représentant de Jésus-Christ, mais il est Jésus-Christ caché sous le voile de la chair. Donc, ami bombi bongo, sikoyo, oyo ba bengiye petit Jésus, mais siko ba bengiye grand Jésus. Parce que eloko nyonso ezakana singulier, au monde Dieu, Dieu toza na majuscule. Hein? Toza pe na minuscule. Hein? Ce que tu es directement le Dieu. Il y a plusieurs dieux. Mais pas Dieu on a pas sali banane. Donc ba Dionysos, ba Res, ba Hermès, ba Erasse, donc bazé belé. On se comprend? Bazé belé. Si ko bazé belé wana les grands dieux c'est Lucifer. Oyo nde siko ba bengi bango les démons. Ba démon oyo ba se caché na kombo ya banani ya ba ange.
siko démon hein Amène-moi la Bible. démon c'est caché na kombo ya ange siko yo sorcier azad petit na bango ou bien bazaka ensemble na sorcier azali petit na bango te maza mondimi na bango. Sorcier aza petit na bango te mais aza mondimi na bango. Donc qui dit ange directement égale démon. Qui dit Dieu directement égale démon. Et en sigle, ndenge baye ko kabolango, DIEU, domination internationale de l'Europe unie. Domination comme D, I comme international, E comme Europe, unie comme U. Donc domination internationale de l'Europe unie. On se comprend. Et le col à bango baza descendance à Lucifer, si ko Lucifer nde mutu azali likolo na bango. On se comprend les gars. Donc Lucifer si ko nem tasa likolo, ye wana ba bengi Dieu. Si ko ba ange à Lucifer, nde ba bengi le Dieu. Ba petit Dieu wana. Oh ba bengi Dieu oyo ya minuscule. Donc les anges. Parce que tu ba benga biso neti ma église ba vous êtes les petits dieux. Donc tous ça ba petit démon. Non, si on qualifie les petits dieux pour ça petit démon. Vous se comprendre? Biso peut-être ba benga biso ba petit nzambe. Oyo molimo nzambe pesa kati na ye. Neti nga lokwa na serviteur ya nzambe. Ba ko benga biso ta le petit nzambe, bana nzambe siko ba benga biso bana ya nzambe. Wazo servir nzambe. Ba ko benga biso bana nzambe na monoko na biso. Mais bango siko ba so benga bango le Dieu, le petit Dieu. Donc le grand Dieu c'est Lucifer, le diable. On se comprend? Siko yo le Dieu ba ange, ba serviteur na ye. Oyo bango bazali par-ci par-là pour na ko détruire. Et ba sorcier bazali lokola bandimi na bango, ba sorcier ba magicien baza même classe. Et sorcier ezaka mutalo kakate, même yo tant soki ne kozaje une fille abato de vierge mobali été. Sorcier mundimi na bango. Parce que soki na molimo nzambo okende ko de vierge mona batuté avant le mariage. On se comprend? Tant on a su poso pona cha yoyo kufa. Sorcellerie et la kisi makambo ya mabe. Donc, si je comprends bien, bango ba komisa ba congolais ba petit sorcier. Ba petit sorcier, félicitations. Hein, ba petit sorcier. Le loso bona ebimi pour sa mutazo na machete ya katiyo abomi yo. Ba sorcier. Sorcier muso akoluko na butu. On se comprend? Apeso malade po yokufa. Mususu azali apeso malade te. Mambuto ka kokoma noka ivron ou ba dokobena masango langwa kaka kokoma no bongo na bongo comme inutile na société. Et ça toujours sorcellerie, envoûtement. Est-ce que ça comprend? Manière on ne se passe ça. Nous c'est ça sorcellerie. Yo ça na mwasi na yonga na bimakani na mayeni sorcellerie. Si vous to que ne peut topé ça va bande kopé solution. Soki mutu oyo aza déjà nango bengié envoûté. Il y a mutu aza envoûté, est-ce qu'il y a moyen ya kopé ça y savoir na ba envoûtement wana nengo lobini ti mutu aza ivron. Mais oui. Premièrement nanu ndenge na lobaka tango nyonso na makata masanga surtout masanga minga ba anglais. Bato ba na Canada, ba na États-Unis, Angleterre, ceux qui basui masanga batanga bien. Ba comment bien alcool abuse is dangerous to you alf. Comme la non masanga ezali ma bepona na santé. Ba comment ya malam. Démon nango. Donc le petit Dieu nango comme ne Dionysos. Comme on a Dionysos. Comme il y a démon masanga. Dionysos. Et na kati ya les dieux, il y a 6 dieux et 6 déesses. Mais tellement que bazana basila mibali, tout court et sika mibali basali ba bengi directement le dieu. Alors féminin il y a le dieu et sali déesse. Talaka nzamba za na féminin. Nzamba moi c'est nzamba mobali. Est-ce que vous comprenez maintenant ce que Dieu examine? Parce que ce qui Dieu le créateur, et sali que le père tout puissant maître de l'univers. Que baba était Dieu. Alors ça sonne féminin. Il y a moi c'est soit ça. Moi c'est naï. Hein? Moi c'est naï. Ti kasi bango nde bazo l'ex biso nzamba moi. Ah watolobi que ezali na 6 dieux et 6 déesses parce que féminin a Dieu ezali déesse. Donc il y a 6
tant on a bien qui ba Eras ba les ba Aphrodite Aphrodite oyo ki wana afro mode on se comprend ngai Aphrodite yesiko oyo abimisi a afro mode. Tu comprends? Donc modèle ou bien tu modèle Aphrodite ou afro mode. Yango so mona yé mutena système. Le contrefait est tel volage. Le contrefait est tel volage. Donc yesu qui a envoûté. Tamo sali kama poursuit. Et le koni na sali boy. Et ça mi bali muswa lingi mona mwaska moko boye abimina biso mbongo mais la personne regretter et le koni tinga na sali musku na swini. Parce que le contrefait est tel volage. Il y a sali opération abimina. On se comprend. Mais par conséquent si tu vas subir. Yo tu vas subir ngo. Soit tu ça ma zuize. Parce que comme oui, ce que reverser na ko sala nini. On se comprend. Mais avant ça, pour na nino reso na kité, eza misala na yi. Aphrodite afromode. Modèle Aphrodite yango so mona lelo ba plante, ba mèche, ba coutrement ba skolata ba pantalon, kotika mabele ba bumuli banda, ba komi lelo soki nasu kotika mabele di banda. Nyoso ezali modèle ya DS oyo yemta sa kwa mfuté. Alors tant yoso sa elango, ye ako bénéficier. Peut-être libana ne kozana bitumba. Tona kata mabota na yo, ba fausse couche, ba césarienne, ba myome, ba kyste, ba pantine. Pendant que ça la plante. Kotika mabele libanda, topé ba pantalon, topé ba mini jupe. Ye asa ko bénéficier na makila. Oso comprendre? Na makila ko somota mususu na ba césarienne, na ba fausse couche, na hémorragie. Tant suma bote kangabi makambe bele chicha topé kokufi la bana ozomona misala ya DS oyo Aphrodite et Eras ye azali nani Eras azali protectrice de la mariage. Eras protectrice de la mariage. Donc protectrice de la mariage yango moni batuta mbake ko balana basala kasiko ve et pas DS oyo. On va bien comme mariage religieuse. Alors, tant que vous avez des sécurités, vous avez des cadeaux, vous avez des cadeaux, tant que vous avez des pour les meilleurs et pour les meilleurs, c'est ça pour nous pour les pires, vous pouvez faire vers naïe, à cause de la divorce, vous avez boyokani, makambo belé passi, parce que vous signez meilleur na pire, parce que pire c'est la souffrance. So bah tu faut pas signer ani. Non, biso tosali uniquement pour souhaiter le meilleur na kata couple. Mais pas c'est. Il y a un mariage religieux et zalakate. Toi un mariage coutumier, na mariage civil. Civil les alliés qu'on s'est présenté devant l'État pour l'État protéger mariage na bino. Est-ce que ça comprend? Natina na mais mariage à coutumier. On se comprend? Oyo siko bango babaki sa ya christianisme be ko tia oyo ya DS oyo Eras pour bokende ko sala pacte. Ndenge ko sala pacte na Jésus, loba na dimi Yesu comme ko peut ko sala pacte. Okomi yaye akomanipuler akomanipuler yo akotravailler katina yo parce que yo sali déjà pacte na nani na Jésus. Siko awa pe pona libala na bino kufe kota, maladie kota, ba problème, ba mesatante. Hein? Ezali bosine déjà pacte na ye le pire. Est-ce que pasteur bayebi ti momi oyo bayebi ou bien non ba pasteur ko yeba ndenge ni po ba sana nzela mote bango ba osana nkana sentiment po ba zo mbongo ba sepela ba sala soki ndenge ni on comprend bayebi yango te bayebi yango te mais oyo bayebi yango kaka ezali ba oyo umbalati col pastoral misusu même si avant la col pastoral il faut ça aussi signer pacte il y a sang le sang de Jésus là ici qu'on paie sa sacrifice et pas na Jésus ya makila pour na yo tombola bandimba comme dominé peso pambulama arso de grâce ça la boy donc ils sont yé na ndengewa donc il y a on le sang de Jésus est couvrir yo donc makila wana oyo makila wana oyo boso paie sa sacrifice ba bengi le sang de Jésus. Mais dans l'église, il y a des gens qui ont Simon Bafongoli, bazo pesa bato alobi bopela makila na Yesu za ba jiwa. Non, wana siko bazo sala ngo babeki bango les païens. On se comprend? Bon mélanger pour na okasa makila le païen. Les païens ezali bato oyo baza qualifié comme les chrétiens.
Oh nous sommes ba pasteur ba tche ba toli to pe ba tche ba nzete ba finiki boye ba fongoli ba église boye ba bengi bango les païens. Et le vrai pasteur et ça dit ba oyo ba sali déjà partout. Ba sali part à sacrifice à le sang de Jésus, ne ba qualifier comme les pasteurs. Pour ba bisu ba yibi secret à Jésus, si ko continue ba secte, na bo cultiste. Donc mais au s'adhérer pour na pognon. Na kati église baso pesa sacrifice à bandimi. Ceux qui mutakufi to wutaki mabele to zonga mabele. Et ça na ba célibataire bosa par-ci par là au monde. Boke na simanda ku botima na mabele bo bimsa bana. Loka to wutaka na mabele. Or que à partir à mona ezali na bosangani ya tata na mama. Donc ndenge baloba phrase to wutaka mabele to zonga mabele. En réalité sur le territoire tu appelles la mabele. Ils ont bosangani non? Ah oui. Nous sommes les équipes pour faciliter liwa. Yo kufi na zo consoler au papa. Boki ekutana na lola. To wutaki mabele to kozonga mabele. Derrière kuna Jésus. Azali. Vous comprenez? Ba ko consoler pour pasteur. Moyo bo luka bo tambola bo sala ni pona ko yeba nzela liwa mwana wana ezate. Mais est-ce que mutu so kufi ne mutu akufi na ye âge nini bena eroza la mutu akufi na ye akufi pe na kimia kene na makambo ya to wutaki na mabele te to zonga mabele te? Oui, normalement âge oyo esali nzamba sala na moto oyo abotami tellement que inapte. Ba makila neza na moba A, eza na moba S, normalement donc dire na ye akoko fa 75 ans normal. Bon mutu azan akoko fa pe 100 ans eza normal. Mais normalement mutu oyo eza normal, ceux qui ba poisonna kayote. Okoko sala neti lelo Nathalie na kati suki Liban suki Pakistan suki nini. Papa moko ba fêter anniversaire né il y a 250 ans. wana Liban. Ba suki na mboka ni balia minga ba matiti. J'espère bande ko ba otala ba yebi. Balia minga ba biloko ba matiti. Biso le to solia ba poisson empoisonné, ba viande empoisonnée, ba biloko empoisonné. Yango ba poison wana moye me mona âge, ba mindele ba kosaka bino na Bible que 120 ans. Po ba yebe ke na ba poison ba so chakati na biso mutu pa ko ngode ko zala passe. Vous comprenez? Mutu okoti ko vivre ata 300 ans. Mais est-ce que bango mo ba tshela biso ba poison wana ndeni ni bango moko pe ba kufaka na ba âge moko ya mikie. Mondele po na liwa ko se soucier po neza normal. Bango ba kosa la neta ata mondele moko botara ba ko kota wala tina ba bombe. Azumbo matiki na famille explosée pa kufina zo mo normal. Po bango ba yebi kake tango sana mukilo soko kufoke libela. Incarnation ezati. Vous comprenez? Yango basala ke padeki bana mukili malamba boma po bazo bomengo ya mukili oyo d'après ba yebi ke soki ba kufi ba ke libela. Vous comprenez? Tina basa ko bon. Mais mon kolo ba ko yeba sekele ya nsambe mutu pa limine mutu ba ko sala ngoti. Mais ba yebi yango parce que roi belge na discours wana lobaki to ba prière déjà nzambi ya mpungu alobaki yango bien dossier ke ba yebi ke nzambi ya mpungu azo ko exister. Oui, bango ba yebi ke nzambi azo ko exister. Bango basa ba descendre siko ya diable. Ba yebi ke suka na bango oui, ba descendre sa abba ange de chi. O ka ba ange de descendre sa diable bango na nde ba mindele. Donde za wana mundele ata bon ayambi nzambi ya mpungu ako ego sauver yete. Yako yamba nzambi mpungu ndenge nini? Mais biso to yamba pe Jésus kana ndenge bateya biso. Mais biso ba évangéliser biso pona ko dominer biso. Donc ngaso na ke côté ya mundele andi nzambi mpungu za pona lingi ko dominer. Peut-être ça na malade na sengi ba wanzambi mpungu tolendo. Ndenge munde ko moko yoka kino Océanie. Mundele koma ya 21 jours, mosine azali congolaise. Ndekone na France apesi numéro na ngai ya bengi ngai. Na se ya koma wana nga na bonde lipo na enda la muki na mawanzambe. Vous comprenez? Mais na koki ko yebisa te ke yo tika nzamba ba ko londi manzambi mpungu. Non, wana komi na ke ko pese poisson lokola muli ya connaissance. Oh, mais au sauver. Non, ngai ko sauver ba mindele na kozongisa bango na ensemble na bango na nzela Confucius. Ya sango ya solo ko longola bango na Lucifer. Mais papa osambola pardon toza na wana. Olobaka biso nyonso toza nzambi mpungu moto a sali biso na mokili. Papa, je vois comme si on n'était pas sur la même onde. Te na sens ni na zolo. Te na lobaki nini. Il y a les 4 êtres vivants. Parmi les 4 êtres vivants, il y a Nzambi Pongo. Il y a Lucifer. Iswara Irvana et Yoa. Combien? 4.
Si le Père créateur, maître de l'univers, Bango et aussi des milliards d'anges et les 8 vieillards des 4 races. Parce que sur le dit de 8 vieillards, il y avait 24 vieillards. Autant à 8 vieillards, autres dans la planète Terre. Parce que les autres vieillards, il y a Pluton, il y a Vénus, il y a Saturne, il y a Mars, il y a Mercure, ça va 7 rakuna. Est-ce que vous comprenez? Il y a 16. Il y a Pluton, il y a Uranus, il y a Nini, vous comprenez? Parce qu'il y a 24 vieillards. Hein? 24. Marquel Koutou a déclaré 24. Ah, ils sont comment bien dit. 24 vieillards. Parmi les 24 vieillards, il y a 8. 8 vieillards au bâti dans la terre. Soit disant terre. Mais, et c'est là qui va planète différente. D'un des dans la terre, d'un dans l'Occident, d'un dans l'Orient, d'un dans l'Arabie. Ça fait combien? 8. Si 24 et 8, et tu as dit combien? 16 vieillards. Parmi les 16 vieillards, la planète, tu en as combien? 9. 9 moins africains. C'est 8. Si tu as 16, tu as dit dans la planète, tu as habitant le la mission extraterrestre. Habitant, extraterrestre, net européen, na mission extraterrestre, parce que Vénus, il y avait 24 vieillards. 8 vieillards, on va y aller le soit 2 en Europe, 2 en Arabie, 2 en Afrique et 2 en Asie. Et ça, c'est 8. Si on a vieillard, parmi les 24 vieillards, si on a 16 oyo, tout ça, il y a combien? Il y a 9 planètes. On se comprend. Si on a 9 planètes, si on a 8 dans 4 Afrique, et tu as 16. Si on a 16 wana, dans 16 wana, si on a 4 8, on a des 8 fois combien? C'est 16. Donc, des vieillards, moi, si je suis dans 4 Pluton, moi, si je suis dans 4 Mercure, moi, si je suis dans 4 Uranus, moi, si je suis dans 4 Vénus, moi, si je suis dans 4 Saturne, et tu sais, alors le Père créateur maître de l'univers, alors le code a bien bossa kokumisa ngai matondo mingi na lingi to sala pe batu na lingi na biso bakumisa kape bino. Parmi les 8 vieillards et les 4 êtres vivants, il y avait parmi les 4 êtres vivants ezalaki na Allah, ezalaki na Lucifer, ezalaki na Nzambi Pungu et ezalaki na Isora Ilva. Alors Isora Ilva na azalaki pochon. Il est qui sala batu ya forme na ye comme le créateur des peaux jaunes. Na planète to bengi lelo Orient, auto so bengo lelo asi. Et sa planète pour na bango. Alors Nzambi Pungu aye ko créer batu pa na peau noire. Et ba koko na biso. Donc Isora Ilvan. Donc tant biso to ba non ndenge bandela ki na logique, Nzambi Pungu tulendo, Nzambi bon, na ko matériel expliquer pour na tango pe. Nzambi Pungu tulendo na de vieillards na biso. Nzala panda ekitele kinambo. Ba ye na Afrique. Na Afrique. Ba ye ko salisa nzala panda ekitele no ba ki po noir. Nzambi Puntulendo po noir. Yesu kwa pesi mayele po ba koko na biso ndenge ba ko sala po na kotonisa biso ba noir na mokili. Donc notre créateur c'est Nzambi Pungu Tulendo. Alors Isora Irivana na ba koko mibale. Na ni taba kongo check nakao na bakoko na biso check nakao bakei na kati ya mabele au territoire to sobenga lelo Asie na bazaki bakoko na po jaune Isora Ivana jaune nde bakeli ba jaune. Après Lucifer accueilli na Europe na Occident loko la race blanche na Melek na Sedek o bango babenki Adam et Ève po Adam et la kisi mobali Ève et la kisi moisi. Mais comme on a bango zalaki Melek na Sedek bakei siko na Europe nde baye ko sala pe po blanche ne Arabie pour mélanger noir et blanc umad na faladio na nzambe na ngo ala bakei pe ko sala ba Arabie pour rouge. Est-ce que vous comprenez mes amis? Alors siko eloko ni ne sali po yo lelo yeba Yahweh. Yahweh on a Lucifer a changé combo Yahweh. Parce que Lucifer a saki parmi les 4 êtres vivants, mais tant que comme na motema ya mabe ya ko s'accamparer na oyo ya baninga, nde directement acte wana nde bengami na appellation Satan. Satan et sa humanité azananité. Mabe oyo Lucifer a salaki
Oso comprendre ngai ya ko s'accaparer na babiloko ya batu mususu pona yato na bomengo ya ba benge kombo die jaloux d'Israël po azaki na zuwa. Donc tanga lati zuwa asakapare ndenge le pe créateur alingaki ya sala bomote pona ko sakapare nde ba benge na appellation Satan. Donc Satan la kesi makamba mabe. Est-ce que vous comprenez? Donc acte wana nde ba benge ngo Satan. Donc directement na monoko na bango na biso na lingala to bengo directement mabe. Donc Lucifer asali mabe. Ya ba bengi Lucifer Satan. Donc il a kesi Lucifer asali mabe. Mais est-ce que bango moko oyo koko na bango Lucifer? Pourquoi bango moko tango bateyaka balumisaka pe kaka ke Lucifer aza mutu mabe? Mais koko na ba non, wana camouflage parce que tant déjà bimi que Lucifer a komi mabe. Siko balingi te bate biso Lucifer le ko to comprendre ka komi mabe ya mwana to kondimate nde a se transformer comme lumière a mi bombi ayena sous appellation de Yahweh ou Dieu. So comprendre pour tu bate que o ya comme azaki mabe wana Lucifer mayena comme mususu tout la neti lelo aba pana biso DCMP DCMP bano bango imana matiti mabe mais ezaki na match mo ba bete ya Coupe d'Afrique moi des autres basalaki ba suspendre bango tant ba suspendre bango ba yeko basuna kombe ya DCMP po bazonga mais kaka imana on comprend ndenge Lucifer asalaki tant ma bene ko yebana abombi ko ya Lucifer ayeko mana kombe ya nani ya Yahweh po boye batekeye mais lui-même do bande rolelo fo ba yebake na Lucifer na Yahweh Yemoko die yewana Lucifer. Jésus fils de Dieu. Donc Jésus fils de Lucifer. Vous comprenez? Prochainement tu retiens l'image. Yonde yaka na biloko ko ba image on a solo ba et ça pour compléter na ba image. Mais si ko yo tozongi e pa na biso moko. Wana tozonga na biso kuna. Tozonga na biso kuna. Bandeko. Bandeko yako. Vraiment tozokende malembe. Tozokende malembe na lisolo na biso. Bolandaka lisolo na biso na bokebi nyonso. Papa siko tozongi na biso kaka bana Afrika. Tangu Lucifer aye na misala na ye awa na kati Afrika. C'est que aza fort ndenge nini a réussi ko conquérir Afrique mobimba mais biso oyo na basetre na biso bakoki même pas ko défendre biso batiki biso to bungi ba imposer biso système ba imposer biso ba aider biso tout ça la masumu lokola bango c'est que baza fort non papa. J'espère que ce n'est pas l'homme est responsable de ses choix. L'homme est responsable de ses choix. Bako na biso, batiki bisote, c'est ça qu'on parle de Mvulusi Kimba ou de Mama qui panvita. Hein? Na bako mususu. Pourquoi? Bazala qui pona ko défendre ko pesa mayele que to longwa na christianisme, to longwa na religion islam, to zongela nzambi pour tolendo, to longwa na ba secte na ba magie na ba kisi. To longwa na mabeto soka na bolingo pona toza la sauver bamvulusi ki mabaki na sango wana alors pona kotala ke nzambi pour est toujours bon le lo susu un wasambulwa burkima ko se fasse simple comme bonjour que je suis ba yeko utiliser ngai lelo lisusu ke na me masango lobi ko pa bana kongo den baza ko boya to nzambi mtaza ko boya lobi ngata na konuna na komi pe ancêtre ba ko basko ke ba ancêtre biso bazaki mabe po lelo ne leko na za kotalisa. Et bana Congo lelo ti baso benga bakoko na biso bandoki bayeba ke lelo baso benga bongo po baza ba jeune bayeba ke bongo bakoma bakoko bape bakoma bandoki bango bakoma bandoki. Est-ce que vous comprenez? Et papa biso tango toza kokola liwa na ba série wana biso toza kokola ezalaki rare ezalaka na 1976 mwana mobali moko akufi ami na biso moko papa bembe wana bata musika baya bakamu boka jeune akufi. Siko tango toke kuna batato abasuki ya pembe tozo ko qualifier bango bandoki to beta batata batasuki ya pembe omoni na suka pembe koko na bango asandoki suka pembe melelo basamwa na suka pembe na komi ndoki
tena okomito okoma est-ce que vous comprenez le sikoy conscience abiso ba congolais ceux qui mutakoli akomi ko simba nzete po ba mindele bagina évangile wana bo vanda esika mona ba koko na bilote po bazali banani bandoki siko bana babeka koko soka bimisu ta pembe ndoki akimi or ke ba mindele ba yebaki bana soki ba poseni pembe na ba koko na bango bakozwa histoire bakoyeba mboka bakoyeba nzambe bakoyeba lolenge siko ba mindele basali ke pona ko kabula bana na bakoko po bazwa mayela bakoko na biso te bakosi ki bakoko baza banani bandoki po bana ba mipese pa na bango bakosa bango nde génération ekobeba siko papa na kotala pena planète ne tozali mundele na mutu mwindu nani aleki na mayele mundele na mutu mwindu na mayela malamu mutu mwindu aleki na mayela mabe mundele aleki différence na différence mayele mabe mundele azanango ayepa na biso pona komemela so sanga lokuta po biso to bunga bango bakoma o bazali bamona na kwa danger so comprendre biso to na mayela malamu po tango baki na mabele na biso na 1482 bakoko bambaki bango na sengo na bolingo bapeseki bango balukaki so comprendre et pas mundele kaka lobi mama Paul mtawa betelanga masolo wana et pas mundele soki pa na bango mutuka ezui en panne et qu'est-ce que ezui en panne 3-4 fois babwa kiam télévision soki ezui en panne na ko bongisango na mbongo sombela malamu to somba est-ce que vous comprenez papa na ngai donc babwaki yango mona bapoto kuna soko kena ba nina bo batbaka na bibliokos awa mais congolais pour mona mayele na ye kaka micro tozo solo le sami na poto mais soko baby mundela kobwaka mais awa mutu mutu akofongola ngoti ezongi sur le marché de nouveau voilà même ampoule ba komi ko entretenir ampoule ba réparango ezongi ko pena ba congolais mutu ka place salango ye moko en 4 minutes mutu ke sile ye zo tambota ba mais soko baby ezana mutu ba bengi mécanicien zo bongisa yango mundele mtaye kusama to sana mayele mais eloko kake bomi biso évangile eza kosa eye kozangisa koyeba ke nzambe na biso nzambe bongo vuluzi na biso timbango ke biso nyonso baluba ba Congo bangala ba Swahili batabandu ndo Brazzaville nini tozali kokomoko osomona po ceux qui sekele wana yebanaki omoni ndenge yo batela kaleki nayo ce ko yebi ke congolais nyonso africain so aleki nayo okosale mabe jamais boningo wana sikoyo ndenga to sala plus fort on comprend to l'équipe bango na mayela malamu bango ba l'équipe na mayela mabe po biso to ke kokosa bango te po banyokwama lelo komona ba congolais na ba poto kuna ba osela bango musala atiki pe mwana na ye na poisonner mwana na ete asungi pe mwana na koli ozo comprendre asepe ko sala musala yazo merite ka sala na zo sala musala malamu mais bango batili biso ba poison même ba maki bazo tindela biso ba poison ba miliki ba poison ba biloko nyuso ba vivre ba poison ba médicament ba poison ba sali biso ba kisa sida ba sali biso ba poison sida ya ba typhoïde ba nini bango ba sapona ko détruire biso to sila mais biso to sapona ko luka esengo na bango ba sana mayela mabe biso mayela mala. Merci beaucoup bandeko ndenge bozolanda bozo continuer kolanda lisolo na biso tozo kende malembe papa savoir eza pasi koyekola makambo oyo mvuluzi kimbango alingi pona ba peuple congolais eza vraiment pasi donc moi logique eza ebele na kati parce que moto yo azala déjà toko benga bruti banda bo mwana ko kisi 40 ans mbala moko yebisa ye atika komela masanga yango papa moko abenga kinga lobi est-ce que bakoko na biso baba nomela masanga te parce que ntambe uti kuna longwele uti kuna abakisi utu na gene uti kuna bon na ebite so na ko répondre oui na lobite ke bakoko na biso nesu bazala ki sembo omoni ke naza ko différencier omoni na tangi bakoko ki mvulusi ki mbango na tangi ba mama ki pambita nazo tanga bakoko ba kangama ki pe balata ki mpe ya nzami punturendo le pe vanzami punturendo ngolo molimo nzami punturendo oso comprendre bakoko mususu bazala ka banduba misusu miyibi misusu pe bandoki o bakoma ki na mabe bakoma ki na lokoso ya kindumba to pe ya kolango masaka bakoma et c'est pardon tous les personnes bakoma ki bandumba bakoma ki miyibi wana na bayambi na bango yesu te mais bakomi ne te bakoko wana otozolobela oyo bakomi déjà ba chrétien babwaki coutume bo bakosi l'évangile ba kokosa biso ke yesu akufela mibeko nde bakoko na so batali biso tondoko yeba mwasi avoye ba mwasi il faut bale nanu
Vous comprenez? Faut ça rappeler kaka na mwasi moko. Mais lelo ba yeko lobaki to comme na liberté Yesu akofela mibeko donc na ko ba la basebele na ko ki ko bota na lingi na ko ko mena na masanga pour na komi libre lisumu se ba kofeli et pas Yesu. Au moins évangile ba ilaki bango. Nde ba koko basumuki. On comprend que sumu kandenge yeraki ba koko basumukaki. O ba monaki ba sepelaki na liberté bango ni ba kuma ko mena masanga. Siko masanga pe tango zo mena lungwila na lingala elakisi yokelanga. Okoyokela su nzambe te mutu te mokoyokela nani masanga. Parce que tango zo mela lungwila elakisi yokelanga. Nzamba okosamba. Na oyo ngana kosala kati na yo. Ozo comprendre? Alors, faut zalaka na désir. Pourtant balbike toute existence sur la terre est douloureuse, mais la suppression des désirs me fait à la souffrance. Comme la tante des animes, désir. Comme la lungwila des animes, désir. Oui, bakoko mabe mutu ba mipesa kina désir, bakoko malamu ba mipesa kina yango te. Tel que Volus Kimba. Donc yango omoni po bato misusu balobi bakoko na biso ya kala bango bazalaki na makambo na bango pe ya mabe. Sikoyo papa wa Sambula tant oyo christianisme ezwi na Afrique ezwi ebele ebomi pe ebele et compliqué ebele bato pe bana mauvais souvenir ya ba chrétien ya ba chrétien baza ebele ndenge olobaki ke etikali lisusu musika te po makambo ya christianisme elongo mais tango tozoloba ndenge wana me na ngambo mosusu pe bango bazo préparer makambo mosusu est-ce que tokokoka kolonga bitumba wana po bango bazo préparer lisusu comment bakoki kokonza lisusu mokili yango? Oui, koto plus fort. Mais papa tokolonga ndenge nini? Soki yoyoki ya yoki wana kuna bayoki bande kona kuna bayoki nde tokolonga. Parce que kolonga na biso zaka na koyoka. Kozongela nzami pungu tolendo. Est-ce que vous comprenez? O te bengi mawesha nangila mvidi mukulu ako mongalinza kombanza pa onya shongo Mungu wa mapendo. Est-ce que vous comprenez? Nzambe yangu ya nyonso. Soki to zongele sana malibate par les actes. Soki to komi na bolingo. Ndeto nzamba komi wana ndeto kolonga. Soki to komi na bolingo te, mais indépendance spirituelle zo ya kona nini? Ba oyo baboyi koyoka. Bazana milangwa, bazana kindumba, bazako komisa milimo bapaya, bazana ba secte na magie na kisi. Nescroquerie na kimoyibi. Kasi indépendance spirituelle pour eza pona ko sitisa bango mboko soko. Mais sikoyo tozuneti ba malien côté Boko Haram ezalaka na Mali wana. Na mboka moko boye ba po sangwa ngwe comité ekomeli bango te. Ba yoki ya ba boyi koyoka te mais sango nde komeli bango te. Ekoza ndenge nini fo bango pe ba bazalaka ba sukwa mande wana. Indépendance spirituelle eza na Congo. Oh, eza na Congo. Parce que Congo yende mutasali ki africain abunga nzela. Parce que Congo bana koko liboso na bakoko na biso liboso o bakeli biso nusu baboti bana o baboti ba africain nyonso ezanza la pana kitelekina. Sikoyo Congo ezali libota ya koko na lukengo mwana liboso abota maki na planète Terre à part nzala pana na kitele kinambo ye sikoyo na mokongo na ye nde sali pays Congo. Vous comprenez? Congo wana na kati salaki Angola, Gabon, Brazzaville, RDC. Vous comprenez? Sikoyo biso notre devoir c'est quoi? Le quoi tout abana ya liboso to kende côté ya baleki na biso sango ya lobi ko kosongela nzami pongo. De Congo nde soko su indépendance. Bato babuyi kosongela nzami pongo. Kufa ekosala ya kosakana te. Ba oyo bakotikala sango lobi ko na malamu kokoma. Nde biso totamboli tote ya Burkina Faso, tote ya Mali, tote ya Sénégal, bayoka. Soki bayoki te kuna pe indépendance koya. Ba bayoki te ba mipesi na kindoki na kisi ale. Ya madame batikala Afrique sukwami e komi ini na nzambe moko. Donc so totali c'est oba idée ba président oyo ba Kadhafi ba banoz lobaki tout ça la union africaine. Ya oba bomaka yeseke bazalaki ba monaki avant. Il y a que si Mbappé, ya mpe balonga ikoboma ye parce que ya ki muta secte. Bato franc-maçon. Yo ke no kozwa likanisa ndengwana. Puissance diable yaki pona biso to za la boito za la unité. Parce que ini est sans Nzambe. Mboka boneza Satan. Siko yo zo mokano wana. Ala kisike spiritualité so sala ya bango kuna.
alors basali nini babomi ye et Kadhafi est-ce que Kadhafi ça na makile ya biso penza africain comprendre moke donc azokide makanisa malamu initiative ezalaki ya bien mais ko s'atenir te c'est parce que bazalaki na puissance te kolongisa bango po bakokisa yango. Mais c'est quoi pourquoi ezalaka chaque moto oyo azwaka initiative ya bien pour Afrique sangana moto wana suwaka na nzela? Mais oui, lelo toza komona na lobby na fingité okomona ni affaire kamonya sampo alobaka nini ke nazo okende kokanga Kabila naza kokende boye ezalaka bongo ti ke na mokolo oyo ya na décembre nazo kende kokanga ye ngamo na remplacer président lokola tina maki na nzambe te lolendo kaka ya batu basoko kumisa ye azui mutu makasa azui mokana kamonya sampo zawa akufa mais Kabila oyo ngaka kanga asali azali tozomona sunde kona biso papa Mondateni ba initiative nyonso baza ko sala o to robota aitinde ki pe batu boke na GLM ngamo na zwa kuna zwa kanga Kabila ngana zova na kiti loko ezalaki na mokana nzambi pour mutu lendo te nana kota ki prison ezalaki ndeye ya baka okay ya kanga Kabila atinde ba congolais nyonso boke ndekuna na GLM bozwa komona ndenga na zwa kanga Kabila po soki nzambe mutatindi angaka kanga ye mais loko ezalaki yemongo na lendo atali na ba puissance na ye moko ndenga santaki ndabi ke nona soki kanga Kabila mais suka ke okanga ite nana soki na prison pa kimi na prison ezalaki ndeye. Mais tu vois awa papa yo ozo esquisse c'est ça pour somona bat bazo pesa ba prophétie na élection oyo tango ezalaki bat ba pesa ba prophétie ezana mwana mwasi moko soki fille de 12 ans o nzamba tininga na ko ba ke Fayulu mutako za président boye ache ba silence ache même Fayulu maboko Fayulu pa gumba medie le Fayulu nda président po atinda makite soki mwana ona solo batinda ke na nzambe Fayulu nda za la président bo oya nzamba lobe ko kisamaka yango zo mona lelo prophétie mutu ayo nzamba lobi nanga bote ko kisami ta changer ya nzambe changer kate so likambo de sexana nzambe azana likukuma tondenge ni poso azoloba mingi na église na yokaka ezaka azana likukuma ou bien pour bino bato molimo mutu fo boyeba na ebite nzamba na qualifier ka bato na bazaba humoriste et ba consolateur. Vous savez comprendre? Pourquoi? Ba consolateur pourquoi? Pour yom tozo sambela ba transmettre au foi moko boye, ba personne d'espoir. Otobengi une confiance illusoire. Eli ki apamba. Tango wuti na église okike molimo elobelinga na kozala moto, na kozala boye. Papa, na lobango ko tuna bemission musuna ete soko bosani soki pe elongo na yo. Eza na ndeko moko boye na quartier. Abande ko tambula mabe. Na sote ya enzami pungu. Ah papa, mkomusu pa ye pembeni nanga. Mkomusu loka posa nzoto akia melina baninga kei. Titi na bandi kote ndeko penande ko bandi koya. Lokola molima kolinga makangu alingi makangu. Maana mwasi nanda. Makangu wana tipa nguta sala ka théâtre. Tobomba kombo. Tobomba kombo na ye. Makangu wana abio il faut que l'église na biso lelo toza na église pe na biso ki pasteur na biso. Oh na okende église. Bon le quoi peut monsieur moi zalaki moi propre. Alati costume, alati sapato, alati chemise na ye, le quoi la yagi na molima cravate, rien na esclave blanc, ache cravate. Tala komi kuna. Po azaki pe beau hein, azaki penza beau hein, un monsieur beaucoup beau. So otali présence no dire mutamona kambongo. Ndenga zalaki. Oyebi ka ba dinosaure ne ba mibongisa ka po ba lula bango. Ndeko a côté église. Tango a côté église, ngana ebisaka ndeko soki na so benga yo danger moko zo ya pana. Bazo monter okumoko kotika na défaut moko soko kokufa to kotika na défaut moko babe. Nyango na posa na yo ozala pembeni na ngai. Na nzela masanga yo ko so choc. Osoko pande na bisaka yi. Ndaba ndai ko posa. Mais tant na pekisi nzela masanga ya basi oko so choc. Mais lokola lingaki makangu azoke na makangu meme please. Siko passer soko teyi lokola saki bo mutu pa koti sikamuna alti ba kosima kasaka na mbongo po ba passer ma message ba professeur lokuta ba pesa mbongo. Ndeko mobimba zalaka plus ou moins ba $5. Mama bana na zalaki tataki mbongo biloko te mbongo kana katika mbongo biloko ko kokate. Tala ka lelo $5 aina bana 6. Moi $5 na kina na poche ata mainga yake tango na usonga na basa dalos. Pasteur na mama net soka tete alongo maneta kitisi atalié. Titi atete alongo maneta kitisi atalié.
Ati le ba tu atali. Après bien église est-ce que vous avez remarqué ba bien prophète vous avez remarqué ni to moni zolo ngona maniti hotela papa binzamba zola kisanga tata oyo avandi na bureau moko ba carte de corps basingeli. Bala kisinga villa sombi na man campagne. Ba piscine, ba travailleur doki mutu munene. Ba eko la kisanga lisusu na banque ndenge asa kokotsa bamboko pona kobomba. Donc mutu munene ndenge basa dingomba. Pasteur wana lobi soki profession nzamba la kise sepeli si yo seme. Alors na moi 5 na moi $5 wana ke ko seme yango. Oyebi ke tanga bimi église ayemba la moko pananga. Papa, omoni yo kosaka ngai. Sekele na ngai koko bima. Naza grand mutu. Yesu ba ke passe ko yela ngai. Prophète ya solo ya munene auto sakola. Oso comprendre. Tanga lobi bongo ngana ke na ndako ndi. Na vanti madame. Omoni mobali no nzela masanga nzela zo tambola. Apeso prophétie ba pesa ke na église. Na lobaki teke makamu ta mepo na boye ko cha desol. O alobaki mutu papa to na esengo ngana bioza na esengo. Ozozela kufa mobali na yo to mobali na yo azoko zo défaut moko ko sala très danger. Oh papa le boye pona ni bien rien papa. Yeso to sala kaki. O sali bon po bang sa biso tali biso motema. Ngana bi de kampote. Deuxième jour baninga ni be ko so e ba kiti ba ke ko mela masaka. Kobi na ba ina na kata bar bitumbe bini na kata bitumba na yekuta sala kine innocent moko azumu na beti wana na cha na liso tung de se liso abimisa donc sala somo ine tarche butazo ganga bakena akotaka na clinique ngaleba ba tetenga na kenda kotabiti mosi na zole ka papa Paulo limbisa biso nde toza ngo yeba ndeko wana lelo sala ka théâtre liso za défaut ba cha liso ya soja niao na sala ki combien d'années d'hôpital pour na liso mokolo abimi alobi na bande konena ke na ndokto na ke ko fuka papa asambula limbisa ngana senge pardon na boaki ko yokai conséquence nanu nde ayo asanga pardon moni congolais asonika conséquence on a biso histoire vraie congolais asonika conséquence walanda nzela oyo papa akwa bon na te ya nzambe oyo azali ne nzambe te bon bénéfice na ngai wasambulo ezali nini po nyonso to le kakatolo kakabambongo poto teya papa bénéfice na ngai ezali nini parce que soki pona nga moko ndesi na tika misalo parce que bandeko bazotala ngai batala nga bien papa so nga bien oyo nsoto na nga nsoto na yo tende non nga nasalaki soki na termique bomu na nga awa osotala nga nelongi te matoi ndeka moto ezomonana elongi ezomona mpenza te na konti mpo nani kolala malamu eza te mpo naza nitumba ya bato oso comprendre soki nayi kosala ngo mpo na kimvwama ntango nabandaki na lelo faye lelo naleka nakoma rubiste mais mpo ani lelo nazomaigrir mpo na kolakisa ke tozomemela bato ebozaka na motuka moko mutuka moko mpe kutu mutuka ngo eza so mutuka ba Mercedes élégance ici c'est la série papa sozene bina na posala ngana mo temo na vani no sozene na posala no ko marjala non papa batu balingi ngai te soki batu babike muntu lokola papa asambola azotamo na Mercedes élégance c'est la série keto lukile pe mo mutuka moko atambola kana ngani na koboya yango parce que lelo yo naza obligé ko tambola na kati ya mutuka pona nini yo moko yebi Kongo na maito bimisa sango o ba yebi ngana ba yebi ngate na yebite soki na tambola na makolo batu musuba ko tonda na kanga na insécurité je suis obligé ko tambola na mutuka mais soki nazo kamaka na kimbambala wana parce que naso senga batu mbote me batu pe ya bolingo bongo tata soka sana bana chef de famille bana balesa ke bana basonga ke mutuka bana basonga ke ndako mais yo mo papa lobaki tango satan bimela ki yo diable bimela ki yo ebisa ki yo ke na kocha batu mitema to vana biso kocha batu mitema pa makasi po bako ko servir yo te etikali siku etumba ya yo obunda obondela makasi po batu wana satana makangola eza ko bondela te satana ayebi ke batu nyonso bazali na planète baza ko sale parce que soko ke komena masanga osalela kai okomi mutu na ye oyibaka to kosaka osa déjà mutu na ye osoko prendre osala kindumbo osa mutu na ye oskrokaka osa mutu na ye osoko prendre yanga baki batu nyonso baza ya ngai pourtant yo zo sala na kati ya compagnie na ye ya kokanga motema
po basalisa nzela bien te kaka bata théâtre ba musicien bana bakomisi bango bata bomengo kaka ba congolais te kuna nde alobaki na ngape tala ba prophète na ba pasteur lokola baso salela ngai na funguli batu mitema baso salisa bango baso ko pesa bango mbongo yo to kangi bango motema po nazo satana zo prouver ngaki bato na basa ya ye donc bato wana so ba okanga motema bazo bila accepter na ngaki bazana bango ya satana na bana na yo mo mais baza ko luka mingi baza ko luka ngai te na bana nanga na soko préparer bango po ba koma ya makoba malamu même singa pe na zaki na baire on se comprend na so sunga pe bana nanga na lisanga bolingo ba koma pe normal pe baza ko bunda déjà baza bana na koma tuti la tolo est-ce que vous comprenez ngai mais sikoyo na mutu musu patali ke non na sombela papa nanga lupango na sombela papa nanga yimutuka mais mutasomo nango perte mais tant que yebisi papa asambula sana pasi papa asambula kabi mokolo mbato mibala le lokote amelita maite abimita salonte pona ko bondela ndeko na bika sacrifice wana na sali yango mais bango pas sala nga sacrifice tata na bango molimo za la malamu bango balingi amote c'est ça la différence bango ba bika ke wana tâche na yo wana tâche na yo non tâche na ngeza nini ngana za mungu na bango batindi nga balubi yo koteka to ko sala te yo zo sala pona bango yoko bikisa bango na molimo bango bakosunga na nini na mosuni siko sunga na sokela etumbo yela bana bango po bazo tsanga na mosuni te devoir na bango mais nga devoir na nga yo ne ko pesa bango boyebi devoir na nga butu bango balali nga na za ko bondela pona ba c'est ce somo na ndenge na question ka ko tuna kingai ndenge nini batu baza ko danza putulu bango na kembo te po balingi ko sala te voilà tokomi okende malembe na suka ya lesolo na biso papa tango otalaka tutali na Afrique te totalaka Congo oyo bapesi yo charge tango ozotala bana ya Congo na kati pasi nini oyo omonaka soso omonaka yango papa soko omoni ngai na vivre à lokola prisonnier na vivre ka état d'un prisonnier na kangama na chambre tango na bibi na moni mwana mwasi alati pantalon na yebi déjà sekele b'impérialiste babi poto dominer to envoûté b'africain to sala ke bana na bango ya basi to pe ba mama balataka ba pantalon pona ko chamfutima donc na mona ka déjà passe pour mutu wana okoko yebisa ye makoyoka te asola ta pantalon papa to mama azo parvenir ko sombela mwana pantalon mwana mwasi est-ce que ça na losambo moko te oyo ko permettre bato ke sans que mutu ba te ya yena no me ba prier pour la délivrance ezali savoir landanga bien eza siko lokola ndenge bana bazawana ndenge bana nga bazawana nyoka zuya poiswa nga na bandi prière te na ba mwana keba nyoka mwana soki ayoki tanga kebi nyoka kuswaye ndeto bomi nyoka mais mwana boyi ko keba nyoka kusa nini akuswaye savoir moto oya lingi ko yoka mwana mwasa kokola ta pantalon te sans voutima na nouveau ordre mondial s'établit de bamide basala ki pona ko envoûter planète ata pantalon tika nzoto non oyoki déjà que batie journée de la femme le 8 mars balata kani maputa poni balata pantalon tika nzoto te poni babemba journée de la femme po bakomi basi donane mo mabako maka basi jour moko après mi connaît ce tika manipulation baza manipuler vous comprenez et c'est ça pombo ke sala mbindo nzambe acha grâce na yete po ba yebi nzambe na biso faiblesse nezali mutu soka zo sala mabe po ya ko manifester d'autant que otikali na mabe nzambe ko manifester c'est ça mona batu baleli mutu pa kufi boke morgue donc il faut donc yango bango basala ka service ke bazo multiplier les bino ba stratégie ko sala mabe bon nzambe kasi papa na lobango te na lobango na lakisa na émission monsieur Léopold tikana zongela yango parti wana na zongela parti na boskize ngai bolanda malamu na fona na téléphone pona kamera po ba tusko ba mona on dirait tito okufa mabe ko tikala ezaka permanent donc on dirait mutu basala ye po lelo asali mabe lobi asengi bolimbi si lelo asali mabe lobi asengi bolimbi ba misusu kutu bazolo mabenza me muta salango non nzamba sala mabete système wana ezali ya satan po satan pe eko créer nini na ye kutu yo lelo yo ndongo zana okoko sala pe moi eloko no moko boyime ozo bomilango pe bato
to bagenza même tasalia kasi na zolo badon perman ndenge to somona lelo machette bakoko na biso bazaki pona ko katela ngo banzete lelo bato bakomi ko katela ngo bato nza même takelia Du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tu es volé, couché avec la femme d'autrui, calomnié, insulté et mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre. Bayebi déjà ko yiba ko boma ko finga ko zwa basi ya bato ezali mabebi no bosansu bosongisa na bango wango. On se comprend. Po yebi que soki tozoki na matalité wana directement ko kabola biso na nzambe na biso. Omoni plango. Donc osala mabe eza lokwa ko mikabola na nzambe. Siko ya tindi banda boko ko naomba yebi que ko finga eza mabe ko zwa basi ya bato eza mabe ko yinana eza mabe mais bino bosongisa na bango wango. Ba banda ko yinana, banda ko potana, ba banda ko sala kindumba. Donc ça le ko le kabuli bango na nzambe na bango moya défendre bango na projet biso tozanga liboso na bango ezate nde ba ko comme esclave. Est-ce que tu peux continuer ndambo wana bato ba comprendre bena balanda to songa nde ko songa des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tu es volé, couché avec la femme d'autrui, calomnié, insulté et mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre. Toyebi deya banda boko ke makambo ne sali mabe. Mais bango ba sala nso la biso ngo, nyonso ne zali pona kokabola biso na nani, na Nzambe, bango ba nyoko la biso. Siko biso soki totiki ko yinana, totiki kindumba, totiki milangwa, totiki mabe, directement to ko isi satana. To ko isi mindele Afrique ezongi ne sikana yango. Ponzambe na biso ko zongi la biso na force nyonso. Vous comprenez? C'est ça. Voilà bandeko to kemwa mulai na lisolo na biso oyo to komi presque na suka po to silisa likambo oyo. Papa wa Sambula. Oui papa. Oui, na Congo to koma na style moko to ba Congolais to koma na style ata balagi sur logo eza rouge yo lo baka eza bleu hein eza rouge mais yo lo baka eza bleu balagi ya amen yango na ti donc nyonso to koloba bino bango baloba kaka amen amen alléluia amen voilà si vous o nyonso tozoloba tozo ko interpeller ba tozo sala makambo nyonso comme tozana ba million te oyo to kabola pour ce tozana ba million je te dis émission oyo elingaki nyonso bato nyonso balinga ba telema po balanda ngo na bi ba pasteur mususu moto azote ya lobi frère wana nazo pesa $3000 hein abimisi pe $3000 tango apesi bato bayebika ke comme abimisi $3000 aza pena ya Nzambe or akoza ne satana bena wuti nango kuna ye a multiplier pe mbongo apesi $3000 awa biso to na $3000 te $5000 apesa bato te eza mwa pasi po bandi mabiso donc eza vraiment mwa pasi bandi mabiso assurance nini yoza nango po oyeba pena ke bana Congo bakondima évangile oyo ya mvuluzi évangile donc bandima mvuluzi kimbango assurance nini yoza nango bon assurance ezali lelo déjà kotala ke nazali na papa oyo bazolanda ngai na Congo awa
omoni lelo na Congo nga na sana mbinza mutauta ka matadi yako sambela kana mbinza chaque mercredi mutauta ki mbatseki yako sambela kana mbinza chaque mercredi mutauta ki nkola yako sambela ka pe lelo tala ke ba papa lema à partir de Europe kuna ba mama Sunda ba papa Lukoko Mwamba ba papa Kanza ba mama Kanga ba papa Mvemba ba mama Pole ba papa Matondo ba mama Nzuzi ba papa Nempanzu et base belé bolimbisa na ba oyo ba mama nièce ba mama Mondo base belé ba mama Ngalula na Belgique base belé ozo comprendre ngai base belé donc bango basala ki pe ba chrétien basala ka pe censé comme moi nazalaka pe censé mais tant déjà mi balé baso ndima wasambula misatu baso ndima wasambula na ebike na oyo pe moko mi balé ba kozonga na nzela na biso ozo comprendre sikoyo ngai na ba oyo tondimi déjà nzambe na biso toke tolongwa na ba pratique nyonso ezali ya momoto tozana na bolingwa solo tolongwa na escroquerie ozolongo oyo ka tolongwa na kimoyibi eloko ya yo te kosala mabete koyibeloka mutu te jalousie ya to sambela nzamba solo tu sambela nzambi pour mukereka na bosolo tango bakomona bilembo pa na biso bani ko manifester tango déjà komi ko bopito pour na biso ekangami eza de na kata monde za terre na ban na mingi na sokamba bopito ekangami pour na bango vaccin te kiste tonte mama aza na 10 kilo te azobota normal makambo su très bien moi na beli to bondeli moi na biki. Et ça commence ndenge ba ventilier baloga na français a nomate ba ya ba ventilier baba ça commence à viendre vous comprendre na français ba ventilier alors c'est là bango balobi ke e bandi ko koma donc bongo et lelo papa ye bango même ne de konvolus kimbango batuno su bandi makite parce que batuno su basengeli kopikate ba oyo bakobika na ngelongo bakosala ba oyo bakozwa conséquence to kotala bango pe na mesu c'est ça bon lelo papa wasambola soki vraiment mbongo ye mbongo donc mbongo na ye donc bana na yo moko oyo yo ozo sambela na bango bache ba moyen ba ndeto zolo ba makama mutuka ba kare ya forme na ba forme po bavani na mboka oyo mituka ngo basala ngo est-ce que eko changer papa wasambola comportement te papa ngai na bota bina mobola na koli mobola tangu nazoka Mercedes wana eshansanga comportement te Mercedes eza moko papa sikoyo papa na ngai mutu kaso eshansanga comportement pona na bonza mutu keza le côté eza moyen de déplacement et est-ce que belé te nazana posa na ngwe belé te oza mutu ekoya ebelé oza papa omoni souci na ngai lelo oyo omoni mutu kana ngata muso e dérange ngai neti samedi wana kuna to akosala misolo ndi pona nini mutu ka tozo e dérange ngai na komi ko kitana nzela babunda na ko bomsa mutu ka mais est-ce que yebele po ezaki mbambala nazana posa belé te yokana papa et c'est question nga po ezala bien ngara ye neti na mutu kana nga na yeko pesa yo oboya te ngabu na pesi papa le mape ya yena mutu kana ye papa zinga pa yena mutuka na ye mama pe ayena mutuka na ye batutu ba ye balobi papa oyo quand même eza ba cadeau bana no ba pesi oboya ngote balobi pe kilongo to ma kilongo pe etongami ya munene pe ya bien est-ce que eko changer yo ndenge ya kozala te na ebite yo mtozo vanda mikolo poso ya pe mingi pa na mikolo yo tozo vanda pe mwa mingi mutu a changer kapa ye banaka ozo comprendre papa nana via ka matérialité po bakelanga pona matérialité pe nazo souhaiter te que mituke ilange bere bongo na litomba na monimo moyen de déplacement non moyen de déplacement bo soki moko ezali soki balobi ke moko oyo nasombela papa wasambolo asoki kufina sombele lisusu mabezali peut-être comprendre ngate mutu na mutu ayena tour na ya pesi oui soko ayena ngona ayena ngana ba pesi ngai peut-être soki ekoki pona kotonga kilongo loka tona mapanga kilongo te faut tonga kilongo ndenge ba pesa nga mission na ba province nyonso ya Congo na Brazzaville na Afrique mobimba to teki mi to kapeto zo so mama mabele soki za 10 to teki 10 to so mabele bi to tongi pe kilongo munene te nyonso za pona kotamba te na ozaka na moko pona kotambolela. Voilà, merci. Mais pour échanger matériel, nga soko échanger parce que ce qu'on changer tant au gouvernement le loi Kabila ba benga kanga ba proposer na $1 million. Ce qui n'a $1 million ya mbonga mukete et ce qui n'a côté qui n'a katanzela wana à part $1 million monsieur ngeba donc ya
Oui. Po nina nanda kia moté po zaki nzela na moté. Donc tout comme eloko mokili et ko changer wa sambola te. Po nga muta tinga nzambe so nga na changer na mokili. Na komi komona mutu na mutu lokola yo pamba. Nzamba bomanga tika na vivre. Voilà, avant tout souki ça les solo na biso papa wa sambola a évitera nini na vie na ye. Ko éviter alors pina oyo na évitera. Donc eloko pensa oyo ngai na évitaka makasi ezali kaka mabe. Bongo olingaka nini mingi kolinga. Eloko na lingaka makasi soki batu bazali nzoto kolongono pekinya. Toza batu lobi toleka. Toleka ka. Na sens na lobi. Te wana question mususu na. Te nazo compléter le point. Eloko ni na lobi bongo question batu ba kimia mona kata lisanga na nzokamba. Soki ba musu ba kimia ndenga na kolala pe malamu. Mais ceux qui mi balé misatu baso benanga na kolala malamu te po ba kotungisa papa sambola biso na do na kobunda po na santé na bango. Mais ceux qui bango bazana kimenga pe na kimia yango eloko mi balé na ngaba. Voilà, lobi toleka. Eloko nini yo lingaka otika na mboka eloko nini olinga otika lobi pe na kebo na minute oyo ngana ko kende na ngai mboka vermeza na ngona kimi. Eloko oyo papa matondo mingi ngana lingaka na tika na mboka kena kembo eza kimia. Ko rétablir kombo ya nzambe pour tolendo pe sauver na biso kimbango bana Congo pa Afrika ba yeba yango. Donc wana pe na komona ke boye na ngana mokile za na bitomba. Voilà message ya suka pona les solo na biso ya lena. Bon, message ya suka ezali kaka bande konanga bana Congo na songisi matondo mingi na yo mutu osoka opportunité ya kolanda. Tango déjà olanda biso ezola c'est de quoi mo ponami. Mais yo nde mutu zotala. Neti ça na papa na biso moko na lingiye mingi. Alors nanga papa na solaki na papa kanza na tali ba vidéo na yo papa tukanzela na biso on a fona na nganzela na mais papa na bande ko mena masanga na cigarette siko papa na zobunda mke na tikaki masanga siko na zobunda na tika cigarette pona na nganzela na yo donc cigarette nous ezopekisa pona ko na nganzela naka donc bon moto donc yango na cigarette ba komi ko te filmer et préserve à la santé ozola ndeluko ko détruire yo na tinate. Maman mususu azomona ke pona na papa wa sambula kuna papa wa sambula ba mèche te ba plante te pantalon te wana na okokate donc pona plante pona pantalon abe ko na nzela solo osomona et salama kaka na kilongo eza na mama moko azalaka musulman musulman penza bango so ba musulman kutu baza ba tchadien ba yeko ya siko na Congo. Pasi mama na akoi à l'agonie bana baza kolela boye boye na quartier balobi ke non boke dene ka papa asambulo so boke de papa asambulo akobika mais attaque ba musulman mais mwana na ye imame ba kokite ba bike non mère ko kufate to yebi makaba papa asambulo ba yene pa na ngai tango ba yene pa na ngai ba ladisi ye wana à l'agonie na ke wana na telemi na so senga pouvoir nzambe tango na lobi ka liloba moko nzambe quel que soit sa musulman bana na yeba musulman ba kumisa mokolo mokote mais ceux qui ba yena makolo nanga sike ba reconnaître que ça grand kenzela na bango mi monisa ko zali grand pambate bango e ko sala ke ba yeba zela na yo mama wana ba moka ko sula télé vous comprendre tant ba zongi na ye pas quand même 2 minutes tant ba zongi na ndako siko ba voisine na bango mais mama bige na to monate boye boye siko bande ko mususu ba lobike siko bino moko pe bozo mona poni bolinga ka wala na banzela mususu mama moko bandi ko bela susu moi fièvre kaka malade ngo komi complication siko batabi mama OK na hôpital ko ba rendre hôpital sema ke papa asambulo eloko mi abi papa asambulo linga bata ba plantité ba meshité ngai pe na la mesh plante mabe mamango une semaine à hôpital ba passer ba moto ba bonde di mamango akufi akepa ba likola mesh na plante. Vous comprenez? Bon là ya solo mesh plante ezali biloko ya deuxième monde ba karashika ba eras ba Aphrodite. Vous comprenez? Eza banzela moko ba mindele ba sali pona ko sa comparer na bagage ya intellectualité na biso. Vous comprenez papa na ngai? Ba mama nzamba pesa bango suki ba bongsa suki na bango. Siko batu mingi anzela pa samula ya bien mais plantité meshité pantalon te. Donc pour un pantalon à mèche, aboy ko na nzela so. Même maman yeba ke pantalon à mèche et comme mon na passe.
et de demi-bali. Ah, pas semblant de. Est-ce qu'il se complique? Ngate batuma mena masanga, ngate batuma mena diamba, ngate batuma zoade momi, moyena landate mesanze la solo. Babenga kape balobi pe me babi ah papa menzela na passe. Donc pona diamba, to pona bakamakangu oboyinze la solo. Osomona. Donc il reçoit kanga mingi yango. Mais ba papa pona nzoto biso pe tozala ka be sensé. Vous comprenez? Na lobaka ngo autrefois. Na sala pe sensé. Mais na ekotala ni temps on a qui censé. Nzela hôpital les ari pamba pamba. Mais tant on peut vanzami pour quitter ngai na tiki oyo na badi kolanda. Lelo papa quoi qu'il en soit naka moi fier au vandi penza boyeke moi ça soka to mandefu. Madame azoka tanga mandefu papa azoka mandefu okata mandefu amona bayina mutu ala goni. Moi na 11 ans. Ba koti boy ngapi na suis panique na mona mbasa bimeli ngai. Papa asambolo moi sona continue okata. Ba jona ange. Ah ko ba bango ba benga ange. Abimeli nga d'espace ba mona te. Abino ko banga te. Akato mandefu bakitisa kobika ngai malo zolo continue okata mandefu et papa ozomona te mwana ngabi continue kokata mandefu mazo manyo kota mama kitisa mwana se papa mwana ndinga za bwana bato na baba wale ngabi bokitisa na se tango bakiti mwana sasala telemi mwana telemi abaye boy ngai mama sila bikiboke ozomba na so sentir que non na sana nzamba solo alors pour na protéger bonzambe wana il faut na lingayo il faut na sana malamu na yo. Il faut na kwesa mana ba désirité pour di kabwane bunga ngate. Est-ce que ça comprend? Mon devoir c'est ça. Yango yo kapa sambula kaka na chambre. Ozomo. Souvent pas sambula oza peut jouer. Et si va jouer ba si ba yela yo qui était match, il faut osambela pour la biso. Non, football bat bayaka, sote bayaka. Mais qui muso la première. Pour la chassa ndengo za ilanga. Bat ba ko buleyo mutaba bao ya nini ya ba match te bayaka pe ah papa chabiso na losambo ngana bi football ezali démoniaque ezana nzela nsambi pour tout ndode po yo ekosenga ngalo sambo me bino ko na équipe na bino bo kino ko sala ba gri de ki moyete vous comprenez football ezana na trois choses il y a na défaite il y a na nul et na victoire bo kende ceux qui vont travailler bien beaucoup gagner mais ils sont dépendre na nzambete na yipsa mon clé so yo peta oza jouer moi gri simba en tout cas nzamba so kanga papa grâce yangwana na tikala ko simba kisite na finanga na kutana na nganga boyete yango po moni bakasaka ngai ceux qui na lingina la ki sa place bakasaka ngai po sala vous comprenez donc ba boti nanga ba so ko pekisa ngai ko beta bale to ko sala nzambe keleke soit talent na yo mais bandako kasanga po so aucune équipe nous avons une équipe locale bafita boyoza 11 zoko osani batu bazako balukinga na kisi bazonga te balukanga na crampon nga bakotsanga crampon awa ndenge na kati awa na koko fongola non tika to les solo bakotsanga i crampon osomon donc choc baboti na babito pekisa konzela bala nzamba tiki te masala bopotika ponzela no ntenzali ozali po bikisa batu bana koko. Voilà bambote po to sugisa les solo matondo mbote mingi epai na bino bana kitwa dikaba solwa oto bengi disanga ya bolingo pe na bandeko nyonso bazana na libanda ya disanga bolingo to sa ko benga bango bakota na disanga bolingo to ibanzamba solo po to swa kimia pe na pesi matondo mingi na bandeko bozana nkoboya ngai pona baposa ya nzoto mais na ebike papa mama posa nzoto sa ko kamanzela na yo biso tozali poto gumba mela bike côté poto gumba mela Yesu to yawe to diete poto gumba mela alate tozali poto gumba mela nzambi pongo et tango yo biba koko na biso bandoki yeba ke tango yo papa to benga ba koko na biso bandoki tango so zaka na 15 tango so ina 12 ans mais lolo komi na 75 ans yo poko mikoko siko yo pozandoki alors sosola zongela ba koko na biso zongela nzambi pongo oto bengi ma weja nangila mvidi mukulu akongo mongali nzakumba nzapa ona shongo mungu wa mapendo na nzela ya mvulusi kimbango toko sambela mvulusi kimbango te mais toko sambela nzambe oyo mvulusi kimbango asambelaka oso comprendre et to longwa na babiloko nyonso ezali na litomba te kati na bomoto na biso to sa ko poisonner nsoto na biso na biloko ya kolia na biloko ya komela oyo ezana litomba moko te tout est utile mais tout n'est pas utile même batabib balobango mais ils ont des français mots français utilisés alors nous sommes ça malam mais nous sommes ça la malamu te bandeko to longo na biloko ezo mimina biso parce que la vie ozo vivre ozo souffrir to za nesengo soko za nesengo oui matondo mingi mais yeba ke soko zo tamula mabe esengo kosila so okoti na passe okolela mingi mais soko za na passe
tala pe mopanzi ozotambola ndenge nini comportement oza ndenge nini yo oza kaka mpona opoisonne yo oza kaka mpona otyola yo oza kaka mpo kabwana yo oza kaka mpona odivorce yo oza kaka mpona omela olangwa yo oza kaka mpo ozwa mwasi ya bato to mobali ya bato papa mama bima na nzela wana zongela nzambe mpungu kozongela nzambe mpungu elakisi kotika mabe soki okomi kaka kosala malamu nde kozongela nzambe mpungu nde malamu ekozongela mpe yo lobiko kimia esengo bungisa nzoto ekoma na maladi ekobika na nguya ya nzambe mpungu tolendo na kombo ya mvuluzi kimbango matondo kimia balongo ezala kati na bino. Voilà, tokomi pratiquement na suka ya lisolo na biso boyoki ndenge tosololaka chaque samedi boyebi yango na papa wa Sambula mpona lelo tosukisi awa mais bozela biso na numéro oyo tokosala na semaine ezobanda botinda toujours ba question na bino même so moni question na yo na bosanaki yango na posa ngo te rappeler ngai na émission tokosala tokotinda tokotuna pardon pa papa wa Sambula esanga bolingo nyonso topesi bino bambote mama Pole papa Lema bandeko nyonso topesi bino mbote matondo botikala malamu matondo. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadeza, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,